Mbote bandeko balandi ya radio télévision Kimbangiste bana papa Simo Kimbangu et si kanyo sobino bozwami toujours na cadre ya sensibilisation au tozali na yango mosala ya mineno ezali kosala na mboka lutendele ya ndako ya mundele solo ba mama bazali ya kotelema afki eza ya kotelema vraiment ba mama oye félicitations tozali kaka ko continuer mosala na biso misala ezali ebele mais lelo tokolobela likambo ya lutendele tokokende kuna na mboka lutendele sika pe ezali mama Adeline ye akoyebisa biso ndenge nini évolution ya mosala ezali na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo sontu ba mama na biso ya Afrique ba mama na biso ya Europe Kinshasa pe mokili mobimba ndenge tolobaki ete toyebi ete awa tozali na lutendele pamba te toyebi ete mosala na biso ezali baka ezali kosalama nde na ntina wana tata molimo sontu asengaki ete ndako oyo ewumela te pamba te papa technicien azali na nzela nde toza komona ekipe eza kotravaye bamosusu bazosala na moi mosusu bazosala na butu nde na ntina wana tokopesa papa na biso tomoni ete azosala mosala tokotuna ye soki azosala mosala nini. Bonsoir papa. Bonsoir maman. Papa kombo na yo? Papa Victoire. Papa Victoire wana mosala nini ozosala wana? Nata masik na mi parce que ba maso basala ya finition nde sima na nata masik pour na sala finition ya masik. OK, finition nini basalaki wana papa? Basala ni finition pour na buka ni ma propre. OK. 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 Merci beaucoup papa. Ya solo tomoni ete mosala ndenge eza kosalama awa tokomi deja na butu mosala ezokende tomoni deja mastique esi ezwami bafenetre esi deja bafongoli ezomona mosala ndenge ezokende awa libanda tomoni deja esi deja batiaki deja beton nde lobi bakoya kolongola mpona veranda likolo tomoni deja ndenge nini ezosalamela ya solo bamama na biso mosala ezali kosalama nde na ntina wana tosenga tata moni mosonto apesa biso makasi mpona kosala nde na ntina wana bamama nde tolobaki ete na kalite ya mama générale mama Rose Lukisimba Makese mama ya bana aza kolala te butu tomoni na ekipe ndenge nini mosala ezali kosalama bapapa mbote na biso bapapa mosala ezokende ndenge nini awawa très bien, pas le boni papa en tout cas oza okoba boni awa oui tokomi na niveau nini na niveau ya plafond na niveau plafond tokomi na massif po tosala mponsa to panaja super mais papa biloko namoni ya pembe wana eza nini ya bacorniche eza staff ok babengango bacorniche ok merci bonsoir papa. Bonsoir maman. Papa Boni. En tout cas, ça va dans la SK. Siko musani yozo sala awa. Faïence na maman. Ba faïence ok. Ba faïence na ba carreau. Ok. Tozomona ambiance ndenge ezali awa. Papa na biso nde bazosala ba faïence. En tout cas vraiment merci beaucoup pamba te tomoni évolution eza ko kende vraiment na kati kuna pamba te tomoni oh là là awa eza ni papa bonsoir papa. Bonsoir maman. Awa eza ni Oui, eza douche. Ah eza douche. Douche on va ça la faïence. Salle de bain. OK. Ça puis que on a sous OK, nous on les gars chaud mikolo yo. OK. Pour tout le monde je travailler là. OK papa. Merci beaucoup. Papa, liloba nini ozala ngo kopesa mpona bamama no baza kolanda yo. En tout cas, liloba eza mwa ebele tosengi mokili wa mama biso oyo osala mosala ya mama mwingi mama général abengaki biso totaki kama banza mwingi tosala butu mpe moi malade ezali mama azokundana kopesa mbongo botinda bongo mama asalisa misala mbangu donc semaine prochaine ekosila
et semaine prochaine ici samedi déjà faut se pour maman lobaki ba pesa kaka 15 jours donc d'ici le 16 ngelo na ye awa donc bino botinda mbongo pour maman sasa musala azosoma biloko lia biloko pe kolata biso parce que si bo tala mboko na ngai ezala bagangu kasi koyo azosomela biso to déclarer kaka asombi donc biso tindite ye pe osomela biso loko te. Merci beaucoup. Tomoni mon général na qualité na yo na kaka azosala superviseur misala sola makasi bapona bana na Europe ya solo kama malala ya kombote na mingi kalinga babino mingi epi na sengela kabino tata nzambe kolo simolimo santu bapambola kabino l'air nyonso mama mulu pe azala kolobeli na bino ya ntango nyonso yango na bamama nga naza na boya koloba te nakanisi bomoni mama deli nazozwa bililingi boyoki ndenge bana balobi ngai kaka mabondeli mabolongo na se mpona kosengela bino bopesa bino bozwi ndako oyo esangani mbongo na RDC te Angola te Brazzaville te eza ndako na bino ya Europe donc tintsani oyo bino bosalaki na bayo bazali kotinda nazosala awa nazotinda mpe na ndako ya 8 chambre donc ndenge yango bomoni lelo touti ville kala te tokomi biloko ezokota toza déterminé ndenge papa alobi 2 semaines tosilisa mondele fo akoma azali kotungisa makasi nde yango bomoni ndenge babongisi e tozali kokoba mokolo na mokolo tobandolakisa bino évolution ndenge misala eza kokende nti misala ekomi presque na suka na baporte bafenêtre au plus tard mercredi jeudi il faut ekota ndenge bakaro ekoti baza na salle de bain salle de bain mibale elo bazokota na cuisine na depo ebabima libanda na veranda na ndenge bomoni na likolo kuna lobi charpente presque ekosila kolobi bakotole makambo nyonso okomona oyo akoloba eza te tosungana na mabondeli ndenge tolobi te main dans la main nde tokolonga kati na boyokani na bomoko nde tokolonga likambo oyo totya sata na mosika azechek pamba te biso bamama nde tondimaka liboso soki bamama nde tokweyaka noki nde yango bamama eloko ya koloba eza te na sikoyo mais après naza na voice ya kosala mpona makambo etali frais administratif makambo etali bolesi nkamba mwana bino e makambo etali bangombe ndenge esengeli barépartition a toza nano na mosala naza kosala voice kala te mpo na kopesa yango nde yango mosala bino moko boza komona tokolakisa bino mokolo na mokolo ti bandako kosila oyo mpe kosenge koto ndenge tokosalela tata molimo santo aza na esengo makasi uta ayokaki bakaro ekoti baplafond ekoti aza kolandela mokolo na mokolo nde yango encore une fois merci apambola bamaboko ezanga te ndenge alobaki ekotikala kokauka kaka mokolo moko te baboka bamama ekaukaka te po tosala mpe ayekobakisa baoyo bakosala bakopianga maboko baza oyo ya ngai bo bakopianga maboko te baza oyo ya ngai te c'est normal mutu na motu atelemela esika aza mituna ngai naza ya yawe mpona pia yawe maboko na ntango oyo yo mama naokemusikale bamamoye déterminé na mosala tata oye mpona kosukisa bangingo biso beno topesi te oyo biso mpe totikali nango tokoka kopesa lombango tosilisa ngai makolo eza na nzela nazokende na clé ya bamama ya rope epa tata molimo centre nazokende na oyo kuna na ndako elelo mpo toza butu otala nde bamason bazosala batima wana na noki azokende na clé napesa mpo ngai mpe mpona ndako ya 8 chambre na biro ezozelanga esengeli présence apo mosala ekombamba. Ok, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Wana ezali liloba mama pesi epai na biso bana Europe bana mapamboli bana bazwi découpe ya solo ba mama na biso tolingi bino mingi ya solo ba mama Europe ye bokanisi na biso ya mama Suzana Kwankiadi ya tikelaki biso sinoga tokomata o tokokita tokomata bamama totelema mosala ezali kosalema
tosepelisa tata molimo mosantu ye apesi biso confiance ye alakisi biso ete vraiment na ntango ya kala soki bamama batongaka te ntango oyo bamama bakotonga. Ya solo félicitation bamama tolanda biso mo bilili ndenge yango ezali koleka na komona ete mosala ezali kosalema biso nyonso ensemble makambo mike mike totika topesa mawa na tata molimo mosantu te ndenge elobaki mama présidente générale mama Lukisimba Rose apesi biso sekele monene ndenge nini mosala na ye ezali kozwa eza na réussite parce que ezali mabondeli ya kolalaka na ye libumu na ye na se. En plus ayebisi biso ete alingi mosala yango volonté aza pe na volonté ya kosala yango souci ya mosala lalaka nango alamukaka nango ezosenga pe courage sensibilisation pe maloba ya kitoko bamama ya solo tolanda ye moko ndenge nini alobeli biso yango na mikro ya papa na biso mwana mungala papa Apo Salimba. Même maman présidente baza kolanda ngai na te ya kabango na lobaka na bango na baka musala po longango eza na ba point nango na te ya kabango ngai secret na ngai ezali kaka kolinga non musala ya mibale zala na volonté ya misatu zala na souci ya musala 4e zala na courage 5e sensibilisation 6e maloba kitoko boso bandi secret musala nanga yango wana donc ba point on a salé la yango musala ngi salé e mata alors na lala kana souci na lamuka na souci soki mama mula lala na ndaka matiti ngayo nazo représenter le nom la ndaka manzanga plus na sima ba mama ya bayebi obaya bamona na bililingi pe bamona secret musala nanga yango wana ndengo zo mula musala zo mata. Merci. Ya solo micro epai na yo mama Adeline na pesi na mbote musala kitoko mama Adeline micro epai na yo oyebisa biso musala kuna ezali kokende ndenge nini. Na micro ezalaki wabino ndeko mama Fifi Ndongala tous ensemble avec la Ratelki France pour na kopesa maboko na tata Mokonjabule na kopesa maboko na baibanso oyo balingi ete musala ya tata Simo Kimbangu ekende liboso. Naibite bojali na pasi Kaka na pasi bosala misala Na pesi bino eba na botika koima ima Na pesi bino eba na botika koima ima Naibite bojali na pasi Kaka na pasi bosala misala Na pesi bino eba na botika koima ima Na pesi bino eba na botika koima ima Na yebi eti bojali na pasi Kaka na pasi bosala misala Na pesi bino eba na botika koima ima Na pesi bino eba na botika koima ima Pasi busala misala Na pesi bino eba na botika koima ima Na pesi bino eba na botika koima ima Na yebi eti bojali na pasi Kaka na pasi busala misala Na pesi bino eba na botika koima ima Na pesi bino eba na botika koima
koimaima lifuti na binoe jali bana kosala misala kolemba te kosala misala kolemba te kotika koimaima lifuti na binoe jali travailler na mo epe fato so ariko to travailler pona papa to kokupa mudia mudikisalo kitata nzambi kwa tukwa para musala misala bolemba te musala misala bolemba te motika koimaima lifuti na binoe jali musala ya pamba ezali te okozwa mbano musala ya pamba ezali te okozwa mbano mokili moningani ebana yakobo alingi kosalela yo ezau miteni misato na mine mimonani na libota oyo ya baindo kosepela Bonjour Papa Bob. Bonjour. Papa tomoni awa. Tomoni mutani ezosala awa papa. Juste naza ingénieur ça mandako. Oui, juste projet mon sala bala mutoni que ça marche. La sona lwenda kubango na kombo na koko kopesa kombo na epa ya ba maman bala ba kombo na. Kombo na ngai papa tianga ni kasi baba. OK, merci papa. Papa ndenge misala ndo bake boye ko arranger ba erreurs oyo ezalaki awa. Papa misala ndenge nini évoluer. Bon misala par rapport à tokutelaki wana nde tokomi na mikoa lelo vraiment misala ezoko avancer juste tokomi tosala par rapport à tobandelaki na niveau tokomi nango
je crois que dans 2 ou 4 jours, tout aussi ça va misala. Ok, papa, na minute auto comme au koyo koyebi cette misala ni mesami déjà na kati ya ndako. Juste électricité sali misala na ye. Ba carreleur pe ba chiba kawo na mutu bazaka na niveau ba cha ba faïence na niveau ba cuisine. Batu ya ba jipop basali plafond na bango nyonso basali presque vraiment na suka malgré na ba chiba na minute bazaka na niveau mastic. Ba maçon ba finition bazo sala déjà je crois le lundi on a mis ça ba finition sur place là déjà. Bon papa donc ndako na biso ezali ya combien de chambres combien de salons opé ça va précision pas ba maman o baza ko na ndako toza na ndako 2 chambres salon cuisine 2 salles de bain na bureau eza wana na dépôt na terrasse de service terrasse jour na terrasse moto za nango ya bureau. Ok, bongo libanda papa. Tozomona mabongisi nini bobongisi libanda awa. Donc juste na pour to linga to aménager pour nyonso mobimba to ko chaba pavé l'espace na nyonso akati to chaba pavé de ba papa molo na ja pe je crois que nyonso Merci beaucoup papa. Na kombo ya mwana pe tata molimo centre ba mama na biso to ekopesa bino lisusu mbote ya solo na lotomo ya tata mokonzi ya bule ndenge tolobaki ete mama Rose Lukisimba uta mokolo ya le 20 juillet azali na biso awa na mboka mokonzi Kinshasa nde na tina wana mission oyo tata molimo centre apesaki ezalaki ya koya kokorige ndako oyo mondele akoya kovanda nde na tina wana pamba te toyebi ete mondele azali makolo ezali na nzela mpona koya kokomela biso na mboka mokonzi Kinshasa nde na tina wana tolakisi bino na bililingi ndenge nini esika ba batterie ekovanda misala ndenge nini ezokokende tomoni nde baza kobeta ba brique pe to visiter ndako na biso tomoni évolution ndenge bandelaki tolandi pe papa ingénieur ndenge apesi biso tomoni déjà na cuisine esi déjà babandi kotia bakaro na se basali mosala na chambre pe tomoni na bililingi kuna ndenge nini balakisi biso bazosala déjà bameuble mpona kotia na cuisine nde ya solo ba mama na biso libanda toyoki ete papa ingénieur abete bakotia bapavé ndenge kaka tomonaki na maquette ndenge mosala ekesalema nde na ntina wana ba mama tika ete tata molimo centre apambola biso nyonso pamba te tozali na mokumba monene oyo tata molimo centre apesi biso me tokokoka yango na ye elongo nde na ntina wana biso ba mama tozala kaka nini tosimbana pamba te mosala po tata molimo centre apesi biso kuta 1921 mama moto ayebisaki tata Simoni Kimbangu ndima ngai na kopesa yo maboko na ntina wana toyekomona lisusu papa diangenda kutima na bongolo asalaki kit spécial pour na tina ya ba mama pamba te ayebaki ete na boyei na ye na nzoto ya tata Simoni Kimbangu kiangani ye akosala na ba mama nde na tina wana toyokaki annonce officielle epai ya tata mokonzi ya bule na entretien na ye na mama générale mama Rose Lukisimba Makese na tina ke ye akosala na ba mama nde ba mama topesi merci mabondeli tata molimo centre asunga biso pamba te mama mama ya kimia mama ya misala nde na tina wana tika ete kimia na kolo na biso mama fifi kuna tozongiseli maloba tosisi poe na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo centre amen. Merci Mama Adeline kuna na mboka ya Lutendele, merci ba mama ya Fkim ya mokili mobimba. Vraiment longonya na ba mama Europe binomo bomoni mosala ezali kokende kitoko penza. Merci na mama présidente générale mama Rose Lukisimba. Na ndenge o simi mosala kitoko pe merci lisusu na comité mobimba. Ndenge ni bozali kosala mosala. Botikala malamu nde tomona na mbala.